Poutine déclare « Je ne m'attache pas à l'Afrique avec l'intention de voler les richesses de l'Afrique. Mon désir et mon souhait pour l'Afrique était qu'il soit dépendant de lui-même comme la Russie. » Poutine déclare « L'Afrique souffre aujourd'hui à cause des personnes qui dirigent le continent. Les dirigeants africains ont vendu le continent. » Poutine déclare que ceux sont les dirigeants des pays africains qui sont en train de ruiner leur propre Afrique. Ils volent les richesses de l'Afrique pour aller investir dans d'autres pays hors du continent. Ils ont construit des usines et des entreprises avec l'argent de l'Afrique dans d'autres pays pendant que leurs propres pays qui sont en Afrique meurent du chômage. Poutine déclare « L'Afrique est toujours en esclavage à cause des dirigeants qui cherchent leur profit personnel. Les présidents s'en foutent de les populations, ils se contentent que de leur intérêt personnel. C'est pourquoi ils ont envoyé leurs propres familles dans les pays étrangers hors du continent, et ils sont en train de vivre une vie de luxe pendant que leur population meurt de faim en Afrique. Poutine déclare que je suis venu avec l'intention d'éliminer tous ces dirigeants qui sont en train de ruiner l'Afrique. Alors si tu es d'accord avec Poutine, réponds en commentaire avec le drapeau de ton pays. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonsoir, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Ce soir, on va essayer de parler du grand frère. Le grand frère, c'est qui? C'est Koffi Olomide. Moi, je l'appelle de promotion. Vous allez comprendre un peu plus tard. De promotion, Koffi Olomide. Mon pao mokonzi MM Bakombe B, Topé Sakaye. En tout cas, na pesibino bambote mingi esika bozali bato nyonso bakolanda Rango TV. Mais eloko mona osenga na bino yambotela ke na musika yambote to koma kati to sombiti nyama imanso na lingi kolobela bino e lingi koloba te nazali na posa te bokamata bosabone na Rango TV. Nazali na bakamarade ebele mais naza ata na 1000 personnes te oyo balandaka ngai. Alors ça fait honte na bino bato boyebi ngai. Kaka master ngo ezala kaka master kaka ya vie via Lukuta au petit frère na Lukuta. Alors, Nancy Bino Lelo, en tant que de promotion, je vais vous parler de Koffi Olomide. Tout le monde, quand il parle de Koffi Olomide, baloba kaka en mal. Surtout ces derniers temps, si Maya Bokabwani, tango bati, ba epesa kibiso masolo en public, il y a Bokabwani, il y a le grand Mopao na Mama Alia. En tout cas, Bandawana, les gens ne parlent que du mal. J'ai posé la question à Fidel Kinata Kopi, Albi, vie yebi kaka nga moyena loba ezate. Na le kapa Mustafa Toulanda Albi, ah, wana mutunayo bo solola na e. Bon, mo pa ningane o solola ba tuta zalaka moi genre yebi kaka kistar. Loba lango petit frère nanga muso amisia loba ki na tanga kombote lokwa uta ba kotene loba o so ki ndenge nini. Mais alba ki on pour été abi mais na tozako solaka masolo ya bakambo etali ba conseil na ba star makambo ba orgueil ya ba musicien na moi lisolo moto betaki bopo na ba bano bazo sala ba succès mikolo yo ezali na code mo pa ote. Bon, je vais citer le nom, c'est pas grave. Sam Chintu leki nanga Sam Chintu lobaki nanga que voilà, en tout cas succès elingaka conseil te. Succès lingaka conseil te pour nanini enikoloba nini. Succès lingaka conseil te, c'est-à-dire même lelo yo okei koyebisa mo pa oke ah vie omoni makambo wana fali azali justement fali aza mwana na yo beta makambo wana kara kolanda makambo fali te kokipe te akomona yo lokolo oza kodéranger. Mopao aimera toujours kozongisaka ba réponse même par personne interposée. Même na bato batindaka ta kutu batindaka te mais bato oyo bazalaka soki ekpei ye akoya koloba na ye makambo kaka ya Mopao parce que bango baza ba défenseur à Mopao, bango baza ba défenseur ya Fali, bango baza ba défenseur ya ba musicien, ça dit même Ferrego là, ba Werason, ba Jibin Piana, baza na ba défenseur na bango. Donc ba défenseur na bango na mosala bango ya nini otangi kombo ya moto na ngai ba biso pe totangi otie ndenge le petit frère Célio Alobaka otie. Voilà, c'est le scram que je salue en passant en tout cas bambo teno yango wana. Mais en tout cas, ce qui totali bien, elle a connu elekaki nambula oyo pona mopao. Ndenge na loba ki na bandeli depuis kokabwana ya mama Alia na mopao, bakabwana na bango déjà bandakara mais ba tchaki biso en public, c'est-à-dire ba yebisi biso
officiellement na mikolo mileki awa te bazalaka mpenza ya kokabwana déjà. Alors lokwa balobi na biso te bazalaka ya kokabwana epesi pasi epesi mawa ekotisi mbutu ekotisi mobulu na bato nyonso oyo balingaka mopao na bato nyonso balingaka mama Alia. Likambo ezalaki pasi nini ekoti na kati nani mwana Didi Stone peut-être na kanda ya mama na ye mwa bapique kolancer contre papa to mpe kolancer contre nani mais nayebisa bino na kokende kote wana te. Cette année mpe ezalaki année ya 37 ans d'âge ya quartier latin. 37 ans d'âge ya quartier latin eleki mpe boni. Ah, eleki kaka na passé simple, tomoni kaka bafoto, tomoni kaka na koillustre bien sûr, tomoni kaka bafoto mopao a publié bafoto moko ya bancien ya quartier latin. Bato mosusu balekaki asote bango, mais mwa teta Gaël afali ebimaki koto wana bien kazalaka na teta moke ebimaki wana. Donc atie bato ebele na bato mosusu kutu bazangaki mais fali etela batie pe grosse tête en gros quoi batiaki mwana mwa monene penda mpona kolakisa ke fali pe alekaki na quartier latin. Donc na 37 ans ya quartier latin fali azali compté parmi bamessieurs baleka wana, surtout kaza grande star. Donc en tout cas na ba artiste nyonso baebanso baleka na quartier latin tokoki kobosana te tokoki mpe kowangana te te fali nde azali lokwa number 1 na bayeba excella bayeba zwi succès bayeba mati bakomi mosika. Soki totangi fali pupa tokobosana te kotanga 3 arena trilogie bandeko trilogie bomi mboka kobanda na ye moko grand frère donc na papa na bango bon pour fali akani mwana biso problème ya te kote wana je ezalaka nango te mais sikoyo trilogie nde bomi mboka afali pupa yo po exagere pete na nga masolo papi mbungu nayebisaki yalbi na nga mais mwana mai wana azoboma bato moya te. Oui c'est vrai grand frère na papi mbungu nakokama nyonso esika azali na États-Unis alobi te vraiment petit na biso akei loin ngabi nomoko boyebi bon papi mbungu so boyebi ete papi mbungu Robert Ngoma c'est mon petit frère le cadet de la famille aza mpe ya na fali problème ya te. Bon alors eloko elekaki na quartier latin ezali ni na bino 37 ans bokomona masolo ya 37 ans bokomona photo ya 37 ans nako illustré yango juste après ça. Alors tango bakabwani mwinda molili les gens s'attendaient que bopa ayosa nzembo moko na kombo ya molili et puis mwinda on n'a pas compris nzembo ebimi eza mwinda. Sikoyo est-ce que tozozela molili ebima ou bien parce que eza molili na mwinda est-ce que tozolela molili ebima po mwinda ese bimi est-ce que aza na molili pe ekobima vie tozelo loba. Mais une chose est vraie que lelo mbula oyo nde tolobi nalbai bien na loba on a frôlé fali il semble que na continuer ma trilogie arena plutôt ba arena betami les cas qui n'en très bien mais en tout cas soki to zongi na mopao mokonzi et lobi nini mopao ba trilogie tango ebiso betama conflit côté oyo eye makasi baluki moyen ba tombola actualité à faire pour casser actualité ya fali mais esimba ki penzati ba rene betami kitoko ba plein ba en tout cas ba 85% ba 100% na ba sold out et salamaki to mona ki yango na 40 000 over 40 000 na arena plus moi 12 500 plus 16 000 et pas emosus. Donc voilà esika makambo mwana na biso fali ipopa asalaki mwana bandal en plus bonga déjà donc via bandal donc ata bobenga warrior de taille bino ngazalanga warrior te parce que par rapport à mon âge dans des papa na bangonde na sinon fali za mwana biso ezafrenga za de promotion na mopao. Voilà, je ne suis pas venu parler de moi, je parle de Mopao Mokonzi, mais avec tout ce qui entoure un tout petit peu Mopao, en tout cas le grand Mopao. Bandeko babolingo da exibino tango toza koloba totiaka mai na monoko te poto ebake prêtre azaka ka prêtre grand frère azaka grand frère papa azali papa mwana azali mwana. Donc Mopao azali otobengaka l'incomparable. On ne peut pas comparer Koffi Olomide na bafali pupa. Ce qui te compare à la concurrence, concurrence déloyale. Une bonne concurrence, concurrence, il y a solo, na ndengete,
musique tozosala biso nyonso art wana. Donc soki tozosala art wana biso nyonso eningi koloba te ozali concurrent na nga, même si tu es mon géniteur, même si tu es mon instructeur, tu as été mon instructeur, même soki ozalaki yo moto opesaki ngai pawa mpo balobaki ntango apesa ye micro eyaki apesaki nini. Bon, petit Blana ndimai masolo, mais boyeba que notre fils Blana, que je salue. Et voilà, moi ndeko na biso nani Mosaka. Donc, problème il y a pour pawa oyo ya zwaki epa ya papa na ye mopao tango azwaki yango akamati a utiliser yango bien. Ekolo ya utaki ezali kaka ya mopao pe asali musala azosala musala selon banini na ye. Eloko nini eza bien na mwana wana po alandi ba instruction na ndenge ba yebisaki ke po soki olingi ozala vraiment bien fo sala boye osala boye osala boye. Alandi maloba David Monso ayebisaki ye, alandi maloba mopao ayebisa ye, alandi maloba esika nyonso aleka ata na batalana ata ata na bakibinda nyonso tu wana makambo ya zwa na vi na ye atie détermination na ye pe akambati a application esali que voilà ye akeye pa eza kokende. Soki tozongi na grand frère Mopao mokonzi, le grand Mopao toyoki mwinda molili me abimiseli biso mwinda. Donc tozozela molili ya po jusque là azogangaka na internet molili na yebi te soki molili la mwinda nini kobima me bokolanda pe mwinda kaka nini mwana nazala ba illustration oyo ye moko atindela ngai na kolakisa bino moi ba extrait parce que ça ba extrait belé mais eza ba séquence amike meto ko rallonger yango pour que ezala bien et les cas très bien na YouTube. En tout cas Mopao soki problème ezali ezala kwa na kosenga permission parce que ezali ba biloko na zwaki yango directement na Koffi Olomide. Voilà, na Koffi Central te menabili Koffi Olomide. Donc, yé moko mutatindaki. Voilà. Il y a de promotion. Donc, je peux critiquer, je peux parler sans avoir peur, mais je n'insulte pas. Je n'insulterai jamais, 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 jamais. Bao ba fingaka, tu yebi ba kombo na bango. Baza na place na bango na bisika bikauka, mais pas biso to ali ezalaka te. Ndenge tomoni na ba oyo ba yaki na fali bakomi koswa na bango succès to pe elengi ya poto wana etali bango bino botangaka ba polémique wana boyo kaka yango. Moi je n'ai pas le temps, j'entends parler, je n'en parle pas parce qu'ils allaient polémique à deux balles. Toujours Raphaël Ngoma, jamais tomber dans les solos polémique. Mais dans moi polémique ils allaient à solo masolo ya solo to landaka na masolo mboka. Mais to kokende nango na oya ndenge ya polémique te. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Akomi kotambola, abimisi Cindy le cœur. Vraiment, au moment là, abimi na hôtel, bazana ba jeune ba mon fo apesa na ba bizu ezala ko pesa mana simanda ko komo pesa ma oboso bandako. Donc, Mopao azoko se sentir siko pena free man. Donc, via zagina kilo na nzoto donc alia franchement, mais lia azayi lokola ko tia kal parce que lokwa bavanda na distance. Sikoyo moyen enjoy na public ezalaki te. Sikoyo Mopao monsieur Koffi Olomide agbepa mumba akomi pena libre na liberté wana donc azolakisa pena que oui nana nzele moko bambotami pekute komi tatata point allez bisous. Voilà. Kalembelembe bango kaka na ye donc eza somotro. Voilà. Ba mikolo tokomi wapi Mopao asali featuring na Davido et puis déjà somotro. Et puis si sommes trop dans ma casse, c'est ça est très bien. D'ailleurs, on pourra aussi essayer de savoir mon pas on a Davido bakomi wapi na nini. Bakomi wapi na Maematali trop nini. Toye basoki bakomi wapi na ba vu. Donc c'est ça quand même très important de chercher à savoir mon pas on a Davido bakomi wapi. En tout cas, je suis sûr que ba des passants qui déjà 1 million mais tokoye ba yango soki tolobi yango yo ezakoya. Voilà, on va essayer de voir pour savoir bon, biso ba congolais to ba vu ezakelo côté mais ça veut tout simplement dire quelque chose. 2 900 000 en tout cas views en 3 semaines seulement, parce que Baby Maggie depuis 3 semaines passées, en tout cas, on a 2 900 000. Donc, Kalaté, d'ici là, le week-end prochain, nous allons à 3 millions. Donc, Davido, enfin, mon père devait savoir que
featuring oyo ya kosala ezali kosala par exemple na baprêtre lokola badavido na peti wana azali mpe na mwa pawa na ye alors mopawa aporte eloko moko na featuring na bango ya davido ya légende wana esali eloko moko kitoko makasi. Voilà, ça s'appelle légende Koffi Olomide officiel soki otali yango omona davido na mopao en tout cas epesi 2 900 000 awa déjà na 3 semaines seulement. Voilà, donc ezali makambo ya voilà yango wana balobi oza koyokana tokataka mpo balobi awa biloko ya sika lokola kuta eza na davido donc omona bakolinga jamais eleka donc so bayoki kaka mwa so wana moki okomona bakokata video oyo pourtant eza kaka illustration ya moke na son mais na bavideo oyo atiaki je crois que ça peut passer parce que na bavideo mopo atindaki nga ezali toujours wana. Voilà, je ne voudrais pas oublier mes amis petit nanga grand frère nangai en tout cas bato nyonso je commencerai par un grand frère oyo aza moins absent na mokili te mais aza moins absent na cité mais en tout cas c'est le grand frère Santa Sarajevo. Voilà, quand je cite Santa Sarajevo, le vieux Nio Bisolé, le papa na Romeo, papa na Frida, papa na et Belé, je n'ai pas tous les noms, mais en tout cas c'est ça. C'est lui, le vieux Santa Sarajevo, un grand bonjour à ta bon rétablissement. Je crois que moi, convalescent jusque-là. Mais le grand frère Patrick Mangassa. Je cite Patrick Mangassa, je vois son neveu, c'est Lucien Kiwa, Kev. Kev, meilleur vœu à tout le monde, à tous les amis de Manchester. Mon ami personnel, bon, mon ami, un de mes premiers amis de Manchester, il s'appelle Cyril Modogo. C'est parce que Zalaka, Moto Oyo, tokutanaka na ye na nzela ntango naza koluka ndako na mboka Manchester. Cyril Modogo mobali ya bato ya mama Lisa Ponga bambote na yo yango wana. Meilleurs vœux à vous, à toute la famille en tout cas. Il y a papa Mata, Netobengi, Cyril Mata Modogo. Voilà. Quand on cite les gens, on pense à encore un frère. Lui, c'est Guy Bouchard Moulongo. Et je pense aussi à Trésor Okoko, le grand entrepreneur, vraiment, monté qui mon ami, en tout cas, un grand bonjour à toi, Trésor Okoko. Mon frère, mon petit frère, Blaise Simou Monta. Je suis là, Domi. Mobile bato bébé, en tout cas, Bambo Tenayo, Yango Wana. Maman Nanga, Soto Tangi Bato Mosoto Kena, Firme Bondo. Un grand bonjour à toi, Firme Bondo, le garçon anglais de Manchester. Je n'oublierai pas Hippolyte Makela, pourquoi pas. Ah, maman. Edus Onimba, maman Braza, maman Monene Babi, Kilo Yamboka. So moni au moins déjà kilo donc boye ke banabino longma la nzela maman Edwisha kilo Yamboka balbi la petite sœur. Oya biso moko nene kapaya moninga tope leki yaba Simba Musei banzuzi Musei bambote na yo yango wana. Eh mes jumelles en tout cas nasina tangi bino. Mais tout ça, il a battu Billy à copé Sambote, Tobo Sanité, Rocco, l'anglais. Pourquoi pas JR, le roi de Barberus. Ou notre DJ, Tobo Sanité, Nani. Brandon. Tout ça, la DJ Thierry. Thierry, voilà, il s'appelle Thierry. Thierry, le DJ, Bambo Tenayope. Yangwana, Serge DJ, Sergino. Le DJ Serge, en tout cas, topé sur mon bali, mon tema ya batu ya maman Nadine, en tout cas, Bambo Tenayo, Yango wana Bambo Tenabino Banso, et Sika Bovandi, maman Chantal Bomai, Bambo Tenayo Yangwana, et Mekanda Wakanda Nabiso. Un grand bonjour à toi, je ne peux pas oublier. En tout cas, on aura le temps de dire bonjour aux gens, mais on va encore continuer un peu. Sur mon pao, Tolbaki, 37 ans, on a 37 ans. Malheureusement, 37 ans, il continue à Mundana, mon Lili. Sikoyo, maman lia calme, mon gros boiseau le belorote. Mais mon pao, Sikoyo, côté naïe, batou naïe, les makele, le bani, côté maman lia tranquillité. Mais moi, je crois que vous perdez le temps à parler d'Alia. Laissez Alia tranquille. Ils allaient les koufi, tout moi, est-ce que maman si, tu as eu valeur, donc, vous continuez là, maman si, totika, maman Alia tranquille, vraiment, je crois que Mikolo Penamoni, moi, la bisonani, des histoires d'avant, n'y a makele les a écoutés, makele la bilobalo, mais tikali kaka na tonton des tontons, t'as ça,
lokola pour tonton de tonton. Ah, te. Bon, Zidane Fikula, kuna na bamboka, bambote na yo, ebele esika ozali. Voilà, je ne peux pas oublier Papa la Chloé, bien sûr, hein, Zidane Fikula, Papa la Chloé, et moi, le bagiboke, basi, bapesinga Chloé, donc bolon alanzela. Voilà, c'est Zidane. Awa, na Katia, wa, tous na ba anciens ya quartier latin. Les anciens de quartier latin, on a eu Mutukondolo, Gibson Mutukondolo, on a eu Di Capella, le grand drummer esthétique. Tozwaki bongo ndeko Sam Chintu, tozalaki na Modogo Abarambwa, tozalaki na nani Kombo ekima kaka Mboshe n'est pas ça le grand animateur en tout cas, toujours na ba trempa ba tutu Kaluji d'ailleurs Adam Taba Tango wana. Voilà, donc vraiment Masole Zagi qui toko quartier la Tabetaki, moi bato bazalaki wana basepelaki. Moi j'étais un peu en déplacement, je ne pouvais pas y être. Merci, merci Nabino Mana quartier latin. J'espère qu'on aura la chance de les avoir encore. On a restaurant Nabiso Oipa et Tomesana Gokenda. Chez Caribou, Papa Cyril Modogo, on se prépare pour vraiment faire un bon truc. Saint-Valentin, Nabandi Kozala Matata, parce que Bana Manchester, Saint-Valentin, Otorobi Nabino, Soki Mutuazangi cette fois-là, pour fun lelo kwa munene donc soki mutu azangi na bila bino ezande kaka ke mutema mabe na niveau moko bokomi nango ya mabe talo batane ba petit na zak la lobaka mutema mabe bokomi nango ya mabe wana faut ici là pour il faut ce que tous dans la makamso parce que tolobaki toko changer cap tolongwa ba mawa tokende na bisengo ekoya ebele tozalaki kozela place tozalaki kozela esika ya kosangana bandeko babolingo place ezwami karibu tosala tu biso moko topesa yango poids pour que ekoka kozala na ndenge moko ke atako tokala mopao nde totanga vwe mopao aya pena abeta wana na karibu po eza pena ya kokoko bayalo basusu via beta na salle de fête fali utakoloba ote wana na kobeta te pour te mettre na terrain. Voilà, problème eza te eroyebana. Mais Mopao Mokondi, le grand frère Kofi Olomide, toujours en forme, il danse toujours bien, il a toujours la forme. Alobi Nabiso Nini Boroyo, Kapetex Oya Ibiso, je ne suis pas encore prêt à battre la retraite. Wana phrase nae, na corrigé na logote. Alobi Nini, je ne suis pas encore prêt à battre la retraite. C'est-à-dire, Azena no pene ya kokende na retraite, même ceux qui a la retraite ici koki, a on a biso na poto, mais il y a le bit Azena no prêt à combattre la retraite, dans le sens que na musique, retraite bakenda kaka, soko yo moko monito lembi. Po bato bakome koloba mingi vie boye. Buma kambo ezoela ye boya ko boma vie pamba. Bon bila boye bité. Mutu oyo aza na esprit ya dur lokola mopao boyebi te ezali pena donc Antoine le vieux Antoine donc azali l'esprit ya dur donc voilà mais quartier latin eza kokende très bien. Côté album le vieux a fait la légende cette fois-ci mais tout le monde dit légende que moi bien te ba featuring ezokende moi malamu koleka ba légende depuis Papa Mobimba. Puis atikali kaka soka sale featuring ezo simba mais légende mobulu donc viens moi baisse ezali mais ce qu'on a baisse wana réalité que azana baisse na musala bulo ezana ngome ezandi sko miso eke na kilelo ne ke ba fali kilelo ne ke ba te bele ba faire rigola kilelo ke na ba héritier wata viendra après on reconnaît que ba jibem piana bazali ba comment ça s'appelle encore Werason petit nanga tout baza la bango ozomona mais Masolo ezali na moi ralenti côté vieux. Je crois que le vieux doit changer un peu de stratégie parce que moi peko baby c'est Masolo ezali ke bateau bazaki na quartier latin moi mingi ba petio ba yaki sika ebele ba yeka boto mona kaka petio na nani comme na omba akei ba petit mususu ebele moi ba te bele ba ici toi ba kei donc nazo ebate et là qu'on dit nezo sala ke bon il y a toujours des changements dans la vie bah ma caméra toujours que
bato bakoki kovanda toujours esika moko te parce que bato baokola bato bakoma balider parce que bagrand orchestre wana omonaka na bamopao bawerason bajibe mpiana baorchestre nyonso tu ya minene balider oyo nyonso ya minene wana baformaka nde bafutur leader soki ozobeta na balider oyo bazosala succès oza kokoma automatiquement leader oza kokoma automatiquement leader parce que ovandi na leader okoma na esprit ya koévoluer voire même kutu petit fali aye mais aza déjà moto moko akoki kozala na chance un futur petit leader wana bozomona petit fali donc ndenge bozozwa yango na jeune ndenge bozwaka fali na jeune ndenge mpe petit fali kaka oyo mwana na biso ya bwende ye akolakisa bino ke azali na possibilité ya kokoma pe grand leader bandeko babolingo koloba mingi ezaka mabe te kasi ezalaka so ozoloba makambo malonga nde ezalaka bien mais namoni te na bandi koloba mingi mais mopao mokonzi aza kolakisa biso toujours que azali kaka leader azali toujours bon cette année qu'est-ce qui est remarquable bana babimi nde mama na ngai oh petit ya faire asalaka atonga bana babimi bon bolimbisaka ngai na boyi nanga teke bana babima mais tokaki sere na biso mamarifa atangaki soki 11 est-ce que bazaka 11 tata mapasa moko boye na Kinshasa aza tata moko aza tata mapasa mais alobaka aza mwana mopao mama ami arekonesaka ye tuturoba ayebi ye est-ce que mwana wana mpe aza na liste ya 11 wana mama arifa yo moto kopesa réponse ngai natangi mama arifa mama oyo aza monoko bomona ya kolobela nga ngai naza na nga de promotion so olobi na nga ngai bayebi na bango nga te nayebai na nga te ekosala mpe eloko te esala mpe eloko te mais eza matumboli te mais ezali kaka koloba mama arifa yo ndotangaki mokomoso babi batanga mpe 11 nokaki bazoloba mama arifa babi batanga mpe 11 mais 11 yango na tata mapasa wana azali toyebi te mpona tomoni ye na filme te mais na filme tomoni bamaneke babimi bamiss de miss moko babimi miss univers abimi donc voilà mopao mokonzi bravo 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 eloko ezali mabe epai ya vie mopao ezali nini mpona kosukisa eloko ezali mabe ezali ke baza kolinga kobimisa lokola ke mama ali azali kolinga bana mosusu te est-ce que eza bongo kaka bino boyebi yango bino moko borépondre na commentaire mais ntango otie commentaire kende mpe na sonnette abonnez-vous na Rango TV nga azali na nga moto nakoluka na nga baabone naye kobetela bino lisolo mpona boyeba ke nayebi mwa moke nazali de promotion na mopao mokonzi donc voilà ta bamandefa pembe bajara onga yango te mais eza kaka lisolo mpona koyebisa bino ke tobosani te ke grand frère aza na ye na pawa na ye sikoyo mama si azwi place na ye mais botika kokotisaka bapolémike ya bafamille tout ça tala ye moko vie mpe azolelaka nano badelpiro delpiro akokisi 18 ans abengi vie te ti lelo yo nano abengi te ngaku nakopesa message na delpiro atuka bomonaka delpiro akobenga mpo kala te delpiro so botala bafoto ya delpiro bokosentir ke mwana wana aza na colère moko aza na elongi moko eza na kanda. Il a une tête de quelqu'un qui est fâché sur quelque chose. Qu'est-ce que ce petit a vu durant sa jeunesse pour que akomane longi lokola moto azali na regret to moto azali na aza stressé non pas stressé ezali moto azali na mwa likambo moko ezotungisa ye. Donc voilà pona Delpiro eloko na ngana loba yango na mais Delpiro en tout cas appelle papa. Delpiro appelle papa, Delpiro écoute papa. Ayembe ngotana nzembo tala kaka via les litro mawatro nga mona oya France na peta lisolo na Delpiro. Fidèle qui n'a t'a préparé terrain, je serai là. Mustapha Toulanda, je vous salue. Alvi Toulanda na Bolton. Ibrahim Chako, mon quartier. Dans mon qui joyeux anniversaire. Malco. Petit nanga Malco. J'insiste encore, je dis petit nanga Malco. Malco Chako, Bambo Tenayo. Yangwana. Chako, ya Chako, ye moko pe Bambo Tenayo. Ya Bernadette Chako, Bambo Tenayo Yangwana. Pour vous montrer que je connais toute la famille Chako. Presque tout bandaki. Zobina Chilwango. Pembe Ninaba. Ato sescarpa uomo leki abatu ya ben nyamabo moninga Mertin Songoma mon petit frère ya Gauthier Touba Bambote nayo Vieux Serif Modoudé un grand bonjour à toi Madame Modoudé bah ya Cécile Papi Mbunguna États-Unis ya Cécile ya Georgine Yariette Panzu Ngoma Bambote nayo yango wana
Et je n'oublierai pas mes grandes filles, Alda Panzu, Ngoma et Patricia Ngoma. Bambote na yo, on a tout des petits Raf, la pointe. Andy Ngoma, toujours ici à Manchester, Bambote na yo pe, Yango wana. Mais, comme de coutume, je dis à tous les amis de Manchester, Fabrice Makela, Bambote na yo, Yango wana. Est-ce que la bourse est moutou? Bah, te belé, boleke, belé, je ne saurais pas. Louison, le grand informaticien. Un grand bonjour à ta John Kaloubi, John Kayembe, Alain Kombo, Bambo Tenabino, Yango Wana. Nani Mosus Nabosan. En tout cas, je suis arrivé à la fin de notre émission. Quelques illustrations pour mon pao, mais qui est déjà à 30 minutes, je ne saurais pas faire ça. Mais en tout cas, un grand bonjour à vous. Tokutani, samedi prochain, Nakaribu po, samedi on Nakaribu, et Vénément Mourezali, et Oyarozanga Etali. Makamba Mikolo, changement de fréquence Nakaribu, Bouya Ebele, Cyril Modogo, na Mama Lisa Babeng Sibino, Bouya Ebele na Caribou. Voilà. Donc, Macheza Wo. So babi Macheza Wo, ça veut dire que Macheza qui toque. Patata Mama Bandeko. Ce qui tolobi, oh tolobi. Raphaël Ngoma Sakati na Rango TV. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, vous pouvez la chance. Voilà. Nabaki Boga Sonia. Pour voir maman Sarah, me poser abonner tes amis.